MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Salut l'ami, certainement vous allez très bien les amis. Nabi qui n'a pas manqué bino makasi. Ouais, silence presque semaine mobimba. Nabi c'est bino ina na maombi. Na ira la pese bino mambote. Moi son so muke kaka. Muke. De tellement songi comment et comment opium. Ça il y a pas moyen de respirer. Et naiki uniquement na sala vidéo na auto sala bino ya ba kidnapping parce que moi j'ai jeune chone sala somo mon pays le Congo. Je crois na boki mes vidéos voyant kabamba. Bon, moi actualité depuis hier la nuit, je sais pas. Na habité na finaki téléphone na zo baté na na pongi na finaki téléphone na moni vidéo ya maman Esther Ngalasi. Émission mo ya maman Esther ezotambola na réseaux sociaux wa benga tonton Jaco. Nazo baté. Nazo baté, c'est comme si hier la nuit na mona ki rome nazo baté mutu tindelenga na fini téléphone et sali que na je sais pas na en fait ekiminga na mutu. Vu que na est concentré na mamnanga na zena pongi nazo baté. Mais tant na simbi téléphone le na pourquoi en passant na mekoko ta réseaux sociaux na monyango. Na bi Kongo mboka songi soka eloro mo et sali moi likelele et indi. Attends, on a bien en confirmation. Maman Esther, j'ai un message pour vous, maman. Na loti maman Esther, na comprendre bête. Ngala c'est osani na bandoto nangai, mamu ngala si. We osani na bandoto nangai. Na loti o mamu. Désolé la famille, appelle-moi Katayengai. Enregistrement. Na banalo ba na loti maman Esther. Maman Esther na loti yo En plus na loti yo en plein maombi. Nga na obonela pona maambo nanga. Nzamba wala kisa maman Esther. Na habité na loba message yango. Bon, ils ont penza mabete peut-être ego sunga pe batu misusu de toutes les façons na permission na yo. Na seul voice maman Esther, na seul voice na WhatsApp. Et puis na permission na yo so permettre na utiliser on pona lindi sa bandeko mususu peut-être oza pe problème ya mutu mo songolo autant msozo yebate o se situer donc na permission na yo so permettre nga na meka olendi selango bato mais ça na pinze lo moins gravité bref tant na kuta na vidéo nga lobi ok. Ben, je sais comment Dieu me parle. Maintenant, je suis dans la signe, maintenant, je suis dans la comment on appelle ça? Fréquence, ouais. Donc, dans la moni vidéo, mon qu'on a se rappelé dans message parce que dans négligé qui ont vu que j'étais pas intéressé. On ensemble pour maman, on m'a dit que ma mester. Ma mester est tellement nini. Bon, nous avons la façon na banding na mais c'est important, c'est un message moi à mais ils ont tellement capital mon mystère pour vous. Dans l'article le voice dans ma salle grâce et ils ont un lien na vidéo na yo ils ont tambola. Devant tout développer inbox. Alors mamni on a mon mission dans ko bozela na tiela bino vidéo mon mystère où ils ont tambola. Batu ba se moki na maman Esther batu ba seki ngana comprendre ngana comprendre na comprendre maman Esther na comprendre maman Esther encore manike muno revanda kimia te muno soupu bilor bish bilobela ntumba bilobela mwanza manike na lobi yo avant ya kolobela maman Esther yo tiki mobali na Congo ti yo bobala na Ronaldo ti yo bisa biso ke no bobala na ki suko e poto ina nega ya pamba malili ya poto bankeme betio boyo olata wana utfona sela ngo émission mususu on sela ngo émission mususu
Bah yo pesa yo cadeau ya Saint-Valentin bandeko manika sali vidéo sa chérie na yala tie alati soki bracelet soki loro nini soki bag soki nini ba pesa cadeau Saint-Valentin soki ba fleur soki nini ayo la na réseaux sociaux pendant que biso tozo la Ronaldo manike biso tozo la Ronaldo yo la kay Ronaldo zo yati boka mama nike ninga sabolu mama Esther ngala soki na soni mama Esther on s'attendait na nini pense que moi déception mon quelque part aye pa na obo beti magoda ayebiso que je t'aime on dit pas qui est donc si à cause ça qui au deuxième fois on a qui deuxième fois aller Amélie à Lali à sengi pardon yo pour ndimi na facilité on maintenant tu na mérite pas mon pardon maman Esther moi tu ko sala boyeko on est à kotula on est à kotula qui a dit boara la vie ne change pas les moines qui a tué par les pères mère par les pays na ndima ite ke yo ko benga mobile ko benga chako na babenga ngoni na téléphone boye ça quoi ça mettre au cliquer été on dit message je t'aime na ça pour ngi olinga te ayebi que on dit si on a coaché au parler on dit ça n'importe quoi tala Sonia boye Esther ngala si tala Sony baba c'est Sonia bote ka sala bongo bosambi ça bana ba kitoko be ko samba boye na tshela bino vidéo oyo pourquoi alobi na mama Esther ndengwana ok mais manike mama Esther na yo senga pardon bosanike yo senga pardon manike tango ya koloba bilobela na kombo Jaco na Esther osenga bolimbisiti ke non version wana oyoki oyeba ite kezaki oyeba ite ke wana ezali vraie version version ya solo yoki oyo osenga bolimbisi manike siko lelo esuko sabola yo oza boye po anene mama Esther na tonton Jacob balingana ke simbite mbali boso bino mona bato balingani esimbi te esimbaki te bazali compatible te esimbi te chacun azosala nzela na ye ekoma problème pourquoi boyo bolanda mama Esther en fait azali na émission na Leketu ok normalement fallait na banda on a ebandeli place Leketu a posé question bolingo eza to eza te côté on est moins important moins capital mais bon oyo bandi na katikati allô maman Esther a donné tonton Jaco na téléphone en pleine émission. Oui ça va bien. Tu m'aimes toujours ou tu m'aimes plus? C'est pas une question. Mais je vais savoir si tu m'aimes toujours ou pas. Pourquoi? Mais je vais savoir, dis-le-moi, oui. Et ça. Après tu... Non mais ça va, il n'y a aucun souci. Tu m'aimes toujours? Ouais, bien. Il n'y a aucun souci. Aucun souci, je parle français. Tu m'aimes toujours ou pas? Il n'y a aucun souci. Ah, tu es avec quelqu'un ou bien tu sais pas me dire je t'aime? Je suis à la maison, il n'y a pas de courant et voilà. Donc je vais savoir si tu m'aimes ou tu ne m'aimes plus. Aucun souci. Pourquoi? Parce que tu as mis un haut-parleur ou bien un téléphone pour enregistrer. Je suis en pleine émission, si tu veux savoir. En pleine émission? Carrément. Alors le monde veut savoir si tu m'aimes. Oui, je te pose cette question. Je veux savoir si tu m'aimes ou tu ne m'aimes plus. Comme ça, le monde le saura aujourd'hui. Non, je ne réponds pas à cette question. Donc tu m'aimes plus. D'accord, c'est ça? Tu es accompagné, darling? Non, Attends. Ou tu ne m'aimes plus. Comme ça, le monde le saura aujourd'hui. Non, je ne réponds pas à cette question. Donc tu m'aimes plus. D'accord, c'est ça? Tu es accompagné, darling? Il m'aime plus. Ah, t'as vu? Donc tu vois, moi je suis vraie amoureuse. Non, Lucate mobile nous soit quoi? Le Ketu, maman. Non, c'est pas le Kotou là. Je suis responsable. Non, c'est pas le Kotou là. Tu vois, je voulais seulement te faire savoir que moi je suis vraie. Maman Esther, courage.
on sent que bolingo eza ya tonton Jaco, c'est normal. Ma mère eza normal. Eza normal. Et eza parcours, eza visa makambo yaka. Que nano mo bosala yo ensemble simbité. Tam soupe yo mto boye pona ba réseau songolo par là. Mais wana bolingo ni na motema eza la ka. Maman, courage. mokili oyo namoni te, natangi na histoire ya monde namoni te, naluki nayemba pete toze po passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu. Même na domaine ya sorcellerie nationale, atana oyo ya international, papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo, mokota kufa se kwa lokola yo Yesu. Nanya voyage lokola yo, nanya wakoka nino ya wanzambe, unima somo ya ekusu ponanga, okufose kwa poyo zali nzambe Yesu. Nzambe moneno kitanase, olata nzoto poyo bikisanga, okitanase pozwe sikananga, ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu. Ozali nzambe onkote ya okani na yo, ozali nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali nzambe onkote ya okani na yo, ozali nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali nzambe na bomoi papa, ozali nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi nzambe soki na yo te, ikolo evangelo na yo yawe, mabele nyotelo na yo, ozali nzambe, ozali nzambe, ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyebelaka yo ntongo mpe pokwa. Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible, naliwana yo tokomindela santu, lisekwa na yo tokominde balongi. Nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu,
lingi. Mes peurs sont dans ces métamorphosés. Aussi mingo semble maladie na miso. Olengo baby naza toxiqué grâce à lui. Balobi que non akosekwa konza baba Kristo passe. Alors ko ba faciliter lisekwa na eba kuna mutu libanda. Otanga kolamuka abimake ngala moko. Mais comme Nzambe na biso nya okambola gloire na moto te. Lobi na ona tongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya Nzambe na bango. Yango bien aimé batona bakoma o biso de l'air ngulu te. O milimo mobe kotara na ngulu. So bino bolia ngulu te po milimo wabe kota na ngulu bomela mai te po milimo wabe kota na mai yango to kumbisa Nzambe ko akufa asekwa avani na ngulu tata ko na kwa nisele po na mana yo Jésus de Nazareth.